Mbote bandeko balandi biso na kati ya chaîne na bino obolingaka mingi toyelaka bino toujours ba message d'information oyo kitoko édifiant peuple de Dieu toujours donc toyeli bino message moko kitoko na elengi oyo édifiaka toujours peuple de Dieu oyo esalaka ke yo olanda biso na bokebi epai ozali donc topesaka toujours moi petite synthèse ya yo peuple de Dieu oyo kolanda bino serviteur na bino papa edi na masolo oyo ayelaka bino ya kolendisa bino mpo boyebaka ke mokili oyo ya tata nzambe lolenge nini ya kotambola. Bandeko lisolo oyo toujours alobaka epesaka kaka mpasi mais eza bainformation moko bien mpona mwana nzambe nyonso ayebaka lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata nzambe. Awa tozwi appel euti na nzela ya singa ya ndeko moko ya mwasi abengaki biso akolela problème toujours ko tobengaka problème c'est problème. Ndeko mwasi azalaki na mobali na ye na foyer na ye babalani bavandi ndenge ezalaka so bobalani ape kobalana ndeko mwasi akumbi zemi azwi zemi esengi ke na grossesse na liboso ebukaki makasi alors fo abengisa petite sœur na ye aya kovanda wana mpona kosalisa misala ti kino akende kokita. Chose grave leki na mwasi aye avandi bavandi mpe très bien pas de problème na beau-frère donc bakumbi mpe ve na bango bien madame grande sœur ake kobota ezali petite synthèse aboti mwana ya mwasi cette fois-ci oyo aboti mwana mwasi na bahistoire na biso ndenge eyelaka toujours aboti mwana ya mwasi pas de problème bébé abongisi na affaire ya ba 4-5 mois famille ya mobali na ye bazalaka na Kisasa te bazalaka na intérieur ya mboka ya Kinshasa kwa bazalaka na ba province na Katanga et na Kananga bazalaka na Kananga. Alors nde omoni bandeko basi mosusu balaka soki mobali ayaki koluka vie moko neti na capitale akomaka mpe na besoin soit ndeko ya mobali moko aya ndeko ya mobali kote soit ya mwasi ou bien ya mobali oyo akozala disponible aya mais le mec en question alingaki te ke famille na ye eya ayedala bango toujours na mosika selon bacalcule na bango mais la femme avait toujours refusé insisté déranger abi awa sikoyo ndako nga nazana nga awa naleki na nga mwasi sikoyo famille na abi bon temake na kotungisa ya ndeko mwasi mingi mobali ase décide kaka frère na ye moko ya mobali aya mais azalaki na mpe de passage akoya mpo kulutu aza koprépare soki oye nasalaka badémarche abima akende libanda mboka akende États-Unis parce qu'il avait des relations kuna na Amérique ndenge aza kosala bacalcule na ye mais comme mwasi atungisaki ye mingi abengisi petit frère na ye oyo mpo aza même mpa na nsima na ye aza 5e donc baboti bango 10 eyebi kaka bapapa na biso baluba bakote kuna bakananga babotaka mpe ebele biso babetaka même ba 30 ba 24 mais bango bayi na mwa grâce papa na bango abotela bango bayi 10 nafengi bandeko na biso baluba bakananga te mais nayebi ke babotaka bamarke wana biso so toyebi yango babotaka bamonta mwa ebele bango ba 30 20 24 so bango bayi 10 ye oyo wana abalaki azalaki 3e de la famille alors abengisi leki na ye oyo aza na nsima na aza lokola 5e c'est-à-dire que après ye moko après na descendance ya famille na bango wana ezalaki petit briefing mwa moke na bisaka bino mwa résumé sikoyo tozokota na kati ya mozindo ya lisolo na biso mais lelo mpo tokota na kati ya mozindo ya lisolo na biso naza na mwa communiqué moko ya moke ya koyebisa peuple de Dieu ndenge tosalaka baémission oyo tosala mpe na bafondation na biso oyo ya baorphelin ya ndeko na biso moko ya mama Sheila Mwanda na pasteur Stanley mobali na ye baza na
Amérique, les États-Unis, fondation eza na Kinshasa, donc toujours continuer toujours kobela mbela yo moto okolanda émission oyo soki oza na besoin ya bacontact mpe ya kobwaka mwa œuvre de Dieu toujours na kati ya fondation wana mpo baorphelin awa mpe tokomokende na fin de l'année bana wana bazwa mpe mwa eloko komela bazwa mwa lipa bazwa mwa mai ndenge bana nyonso baza na bandako na biso bavivaka parce que on fait ça quand c'est tokende vers bafete ba Christmas oyo tobengi banoele babonne année année ya sika 2025 toyebi ke mwana nyonso parent nyonso tosala bacalcul déjà ke na kosombela mwa bana na ngai mwa eloko kolata mwa soso ekozanga te ndenge wana mpe nde tokosenga na yo peuple de Dieu obetami na motema publicité na bango ezoleka chaque fois na kati ya émission tozosala yango toyei nango kobeta ngo mambela ya communiqué tozosenga na bino kobwaka mwa meya moke mpona kosunga bana wana bazwa mwa eteni ya lipa mwa morso ya soso bamela mpe sucre lokola bana leo na kati ya ndako bazali baorphelin bamosusu bapapa baza te bamama baza te bamosusu balokota bango babwaka bango na baravin oyo tobengaka baterase balokota bango na babalabala bana wana bamosusu babengana bango mpe lokola bandoki ere deja ndeko na biso mama shela na paster stani bandimi kozwa bana wana mpo babomba bango yoka mpe mawa ya kosunga bango oyo nyonso akozala besoin bacontact na bango mpona kotia mwa pierre na yo na kati ya nzela ya kosunga bana wana na kati ya bapiblicité banimero na bango ezali soki ozwi yango très bien te obengi na nimero ezali affiché na etando na oyo oza kolanda émission mpe tokopesa yo bacoordination nyonso malamu na ye moko coordinatrice na bango numéro 1 mama Ornella Chungu topesi mbote en passant epai ozali merci bandeko balandi tokota siko na mozindo ya lisolo na biso meto Voilà de retour na kati ya chaîne na bino Ediba TV tokota siko na vitesse oyo tolobi tobeta lisolo ya batata oyo toseki yango moke na ndenge ya mabe te eza kaka na ndenge ya kosala mwa ambiance bandeko na ngai ya kananga Mbujimai pesi bino bambote ebele bosilika te ezali kaka en passant biso tozali bacongolais mpe précisement baafricain toyebi ke tobotaka mingi même awa na Afrique du Sud epai tovandi tokuti bekolo na bekolo baa na bandenge na bango okuti ekolo mosusu babotaka kaka mwana moko bekolo mosusu babotaka mpe
ebele en passant ndeko mobali oyo ye aboyaka petit frère na ye aya na kisasa na ndako na ye me mwasi na ye ainsistaka na niveau moko ke oza na ide te bandeko tolobaka eloko moko soki toyebaka yango tolobaka nzambe azala ya monene soki toyebaka lobi na biso bene peut-être makambo mosusu okobanga kosala yango adage moko elobaki nzambe aza miséricordieux ali vraiment Dieu miséricordieux donc toute chose cachée ezalaka ya nzambe biloko nyonso bombami ezalaka ya ye ye nde ayebi nde naosala émission oyo après émission nini ekokoma ye nde ayebi ngai nayebi eloko te soki nayebi ke après émission oyo eloko boye ekokoma peut-être nakosala mpe émission oyo te mais comme azali nzambe ya mawa nzambe ya banetike nzambe ayokelaka biso mawa yango tolelaka mpa na ye tokoka kotya mwa mabolongo na se mwa te totya mabolongo na se mpo mawa na ye ekitaka likolo na biso mpo masumu eleki mingi ndeko mobali na mawa ya koderange mwasi natungisaki ye mingi alobi bon petit frère autaka kananga aya en passant akolala 4 mois 5 mois bongo akende na ye Amérique mwasi aye kondima yataka ta ndeko no moko kaka namona parce que babala mwasi wana na famille mobali abala mwasi na famille ya mwasi ye moko me bato bakompagna mobali baza bandeko na ye propre te parce que na Kinshasa azovivre ni na papa leki ni na papa kulutu ni na moto donc famille ya mobali nyonso ezalaka nango kaka na kananga donc ezaki mobali ake kobala amema bacamarade na epai ya komela na ndako oyo akomela nde amemaki bango bandeko botala likambo ekokende na niveau nini tokende na stage ni sikoyo ndeko mobali aye na ndako ya grand frère na ye aye na makanisi ya mabe bango bayambi ye malamu akuti foyer wana bato bavandi bala mine donc petite sœur ya madame na bebe na bango na mobali na ye bato mine ye akomi lokola moto ya mitano ndako mpe ya monene oyo kama ndako mosusu toza na de chambre moko ezalaka nango vide akomeli wana avandi mpe wana papa edi alinga banda kopasula ye na kovanda balakisi ye famille ndenge eza constitue ndenge ndeko ya mwasi avandi abaa kotangisa mpe kelasi ye alobi te awa ndenge na yawa ndeko ya mwasi nakomi mwasi na nga tolobaka na bino mingi na kati ya Diba TV papa Edi Diba azali monganga spirituel nayaka nde mpona manyola nayaka nde mpona fungolaka nayaka nde mpona lakisa bino nini oyo nyonso na se ya moi ya tata nzambe eloko moko ya lokuta ezalaka te nyonso etangami ezali esalamaka mpe ezosalama yo ndeko mobali oyo abengisaka bato soki oza na grand frère nomo abengisa peut-être na France on a aussi des histoires là-bas nakoloba yango kala mingi te nazozela nde nasilisa baaudio yango ebingi tozo bacontact ya kitoko c'est la même chose une famille là-bas en France eza ya kopanzana makasi ye kutu babengisa kuta kaka kotombe so kaka na bateknologie kuna babengisa ye par son frère qui est en France il arrive là-bas ye akomisi nde mwasi ya grand frère na ye mwasi na ye kulutu asalaka mosala butu ye atikalaka na ndako atielaka belle sœur na ye bakisi na kati ya bamai akomela akolala ayebi eloko te na ntongo kolamuka boye nalobaka bien awa tozali Diba TV émission tobengi yango tosolola yango tolobaka polele je crois bien baoyo basi bayeba papa émission yango balikama boye narapelaka bino ke nazali monganga spirituel awa tolobaka nde vérité eloko na eloko na kombo nango moi aussi j'ai la famille j'ai aussi mes parents oyo baotala bémission nanga baparent nanga kude bapremière bato nanga bakomantaka ngai alors bacomprenant que je dis rien que pour édifier les gens
do yenda chaka kutu biloko mabe na kati ya mai ya belle-sœur na ye po amelaka po abima na belle-sœur atambola na belle-sœur na ye. Alors belle-sœur na tonga azolamuka azokuta bamai ya bana mibali na kati ya nzoto na ye. Son mari n'était pas à la maison. Ezali ba parenthèse, vous allez voir ça. Bokoyoka mokala mingi te papa na boya na kotomboka mabe na bato ba genre bongo. Papa Moïse, bato na foto telemela bango makasi. Spiritualité ezala mingi pe kotia makila ma Yesu Kristo sopana na bango. Mabota marka bongo. Bishop Ligima kile. Pandeko somo. Mwana mobali oyo abandi kobimana mwana petite sœur ya du belle-sœur na ye. Mwasi ya grand frère na ye. Leki na ye oyo avandaka wana. Oyo ayaka kosunga mwasi ya grand frère na ye. Grande sœur na ye. Ye amoni ye mwasi. Et puis azopesa ye ya boye te. Eza ke soki bakomi na buto bazolala wana azodroge ye. La fille a se retrouver dans ce dénikambo. Babekeli nga na kati ya Etiba TV yango na famille wana. Kolutu ya mwana mwasi wana atuni leki na ye na ndenge nyonso. Une grande fille de 28 ans. Alobi ya nakobombelo ndenge nini ngai naza mokolo soki naza na moto nakoyebisa yo me ngai moko mpe na ntongo so nazolamuka nazomona naza na bama ya mibali na nzoto na ngai kote ezowutela nayebi te ndeko mesana kosala biloko na tika na minito nazomona yo tika oya bapapa yebi akomi profete te na profete te nayebi bashara bato wana nayebi bango yo moto omesana kosala biloko wana obi oza kosala yango tika. Alors na bandako na soki tomala soko ya babato te tobandako ya babato te toza mpe na histoire moko awa ya monene na kobeta yango apartir ka ya bato mpe bana ameriki mama shela mwanda tokobeta yango na ndenge bandimi na kati ya États-Unis bazorespecte su bapaster te bazopesa bapaster valeur na bango te apartir ya bacomportement wana yango moni ke okosenga ozwi visa ozokende Amerike ozoyeba te okitela pale moyeba yamba yo lisusu eza te mpona nini bato bakomi mitema okiti kuna bayambi yo exemple pa mama shela mwana ayambi yo okomeli pa na ye ale après quelques 2 mois omoni okomi na lola okomi komanke bango barespect okomi kofinga no me bato bayambi yo Congolais lokola ngai papa eti tolongola motema wana. Congolais esprit mabe. Congolais motema ya lipundu. Nde nalobaka yango motema mabe. Moto ayambi yo. Olotelenga na balabala ta osumbila olia refule yo me ya bombi yo. Congolais. Yango tozongi mbangu, yango comprendre que mobali wana za ko boya parce que le mec ayebi makambo nde pene moto na minute to obeta de solo mwana mwasi babengani na libala na ye pona nini tozoki ne soko boyo comprendre babengani pona ndeko mwana mobali aboyaki na ye kobengisa famille na ye parce que ayebi bango. Donc, ayebi bandeko na ye, et puis babotama 10, 8 mibali, 2 filles. Donc, ayebi barasa bandeko na ye. Ami yebi, ya mwaza koboya na ye. Tovanda kaka ngana ote, yo benga na bandeko na yo bayawa. Abinga titula kapa abite. Bandeko aye, aye ko porter bino problème. Amemeli bino mama na malédiction. Mama na buzoba ndeko sala ningele nakei sala ningele epai okutia lokolo na kokitisa yeba okotia yango wapi papa ya dialobaka na maison
biso kutu bapesi biso bakombo en Afrique du Sud. Mais il y a des histoires tozokutana nango bato bazoyeba te toyamba bato molongo bato wa 2020 2021. Moi j'avais chez moi ezali lokola internat mais mingi babimi bakei bapesa tambo tete ata hai tozwaka susu te lokola binemi mokili atata nzambe. Sikoyo mwana mobali abimi na leki ya mwasi azuze bakomi kotuna ye zemi mokolo zemi ayebi mokolo zemi te. Sitodi sitofe zemi peza kopusana ba zemi 3 mois 4 mois ba petit forme nyonso mwana mwasi abi nazongisa ye pa bamama kozonga azongi pa bamama pa baparent na babota bango nde kuna ke kosakola lisolo te. Ngai zemi oyo nazomona soki nalali nalamuki na ntongo naza komona boye de fois ezala zemi emutika na ndako wana bango bien solo comme eux aussi bazalaki na vie ya losambo bamoni basala nzambe basambeli mpo na bango balobi te zemi oyo eza ya kindoki te zemi ebimi kaka na kati ya ndako wana soki mibali babi bali na kati ya ndako wana siki eza nani soki mobali ya grande sœur te siki ezali mopaya passant mopaya batuna mopaya pa boye bakende église na bango basambelaka ndenge ezalaka kaka tokota makombo église te bapermetaki yango te. Bon paster asimbisa bango bibilia na grand frère na petit frère lokola jugement te. Soki yo oyebi likambo oyo te obika nde basala nzambe balobaka yo oyebi soki osomona baevenema wana po soki osi tomona yango balobi bien ke osimbi loboko lobi swat po tobenga yango ya direct po okoya kokufie soit okotika na malédiction ya vino mobimba comme le mec déjà voyait une voyage des États-Unis oyo ndeko na abengiselaki po badémarche ezali déjà na baprocessus baza kosala ere akomaki tali kaka te naoya osamba pamba tikala mekoloba vérité tipa ye kodévoile vérité ebimi eza ye nde aza kotiela mwana mwasi wana bakisi na kati ya mai po abima na ye na minute oyo famille ezalaki ya débandade mobali abenganaki nano mwasi mpo vérité eza koyebana te. Donc na minute oyo nga nayepa na yo na kati ya chaîne oyo epesaka toujours bato bavérité mpe koyebisa bino solo tosala nini toyangola nini na ndeko mwasi po grand frère akoyisi comme asali abebisi réputation ya famille ya mwasi na ye azokansele voyage ya ndeko na ye ya États-Unis azozongisa ye kananga azonga ozo comprendre. Donc akimaki na ndako basali tout bazongisi mikolo aza wana sur place po bazolobela dossier wana. Donc lobi tokozala na mikolo ezoya oyo tokozala basuite oyo nyonso favorable mais sikoyo na kati ya Diba TV toyepa na yo moto olandaka biso po toyeba mbano nini bakoki kopesa ye komela nango na commentaire komela biso ngo na commentaire aime partage ngai juste kaka na moto moko mibale te. Allô Masasi ya Masasi boni mama kuna na homme de veillard misunga naza déjà na misunga homme de veillard omoni tant maman atika église alors naoki bien te tant bazosenga mbongo yo tindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemene badispensaire ya mike eza su ndenge wana te mama mena poto na Kinshasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard kotali mama mama azongi lokola bebe bazozwa so ya mama menela somoni mama azongi sheni mama azolia 3 fois tongo medi popo ndeko nanga eloko mosu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokata soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto edérange kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga doso afuti mbango nazo regrette te awa lisusu bien yango ezali
baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazosala ezala. en tout cas ya masati emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emoneli na misu te emonani bambongo na opinda ya pamba wana c'est fini tout ça bokolia ngo lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi te non tika ya panda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana lopesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a comme il bâti misunga babe Voilà de retour na kati ya chaîne na bino na likambo oyo na yebisi bino ya voyage ya ndeko oyo bango nde baza kosala siko suite grand frère na madame dio mobali na mwasi mpo moto yaki na requête yali mwasi me basoi na mobali na ye sikoyo bazozela bayeba bazongisa ye parce que na kati ya Diba TV toza na équipe technique ya bapasteur baprophète baali maintenant tobandiki salo na bango te tota kosala dernièrement na bango mpona yebisa bino ke babiloko nyonso ebungaki bokomona équipe wana kala mingi te soki nzambe vraimen ndenge nzambe aza koprépare biso makambo nyonso kitoko d'ici avant fin ya mois oyo tokobanda koyeba baprophète bapasteur mpe na bato en chair bokavela so badossier bahistoire oyo boza koyoka oyo ekozala soki baza te nde na banda kosakola boye mpo te peuple de Dieu toujours azala ya koéveille yango natuni bino botia ngo na bacommentaire basala sikoyo nini na ndeko mobali oyo bazongisa ekananga to bafaire voyager ye yakende États-Unis to balongola mwana mwasi wana ze aboti na mwasi ya aboti na leki ya mobali na ye grand frère déjà bali na grande sœur petite sœur aboti susu na petit frère eza ndenge nini alors biso bachrétien tolongolaka mpe zemi te nakozela mayele na yo na kati ya bacommentaire mpe na bapele na yo oyelanga siko masolo ebele mpe koleka en passant toujours comme totikaka toujours vite te topesaka bambote na baoyo oyo mpe bandimi kokabola Diba TV juste na link moko mpe bazomema mwa petit pierre na bango na ya moke na ya monene na kati ya Diba TV tokote kozwa baproblème makasi ya bacaméra donc lelo oyo so toza na mwa oyo ya mwa moke oyo tokosalela ezali grâce mpe ya membre moko oyo tobengaka bahéros à l'ombre alalaki ya raison ya bibongo apesa na papa edimo moko oyo mpo mosala ekufa te sorry yango nde papa edi ayelaka bino toujours ya kitoko toye kopesa mbote na Coco Chanel mama Coco Chanel na kati ya Afrique du Sud oyebi mosala okosala na kati ya Diba TV mosala kitoko mama Coco Chanel kolemba te na kopanza sango monene okopanza balingi mais obosanaki comme oza kopanza betaka toujours sete ke moto apanzele ozo asabone salaka yango lokola ndenge fiston kaboina na mama Shela Mwanda bakosala mpe kote na bango kuna toye kopesa mbote na mama Orneli Kapape bamama oyo toujours na kobelela bale bamama moko malamu na kati ya Afrique du Sud bango nde bazwi batikali nsima te mpona kokabola toujours œuvre ya frère na bango ya homme de Dieu papa edi na bokasi mpe na bolingo na bino yango nde oza komona ndenge mama Coco Chanel mpe aza kokabola ndenge mama Orneli Kapape mpe akokabola donc napesi mbote na mosika na frère na ngai le fils Ntolo de partout na kati ya ngola nzambe azala na yo na baaktivité na yo nyonso ekende liboso kolemba te kokabola Diba TV de partout bozali tellement ke ebele so na bandi kotanga bino awa minute mpe ekoleka bakointerpele nga na ndenge tosalelaka mosala na biso na kati ya Diba TV baye oyo bazwi bambote te na mokolo ya lelo bozwa bambote babaye nalingaka bino mingi tokutani na bino mokolo alobi
soki Yesu azongi te. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana na ngai azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo ya kokende hôpital te eza likambo ya koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na baministère ebele baprophète ebele esimba ete me nakumisi nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana eyokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomisali mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso akamoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu naye kokumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yango naye kokumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto